Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Toche les pièges. Tosa la boy, to zombongo boy, tosa la boy. Poto kanga ye bien. Oui, moi bo kanga ye boy ezate. Bomona ki ayela ki bino na ba veste. Bomona ki mutamba na ba veste. Bomona ki mutamba la tela ki bino chemise à pembe. Mais à chaque fois tant yaka na ba audience. Ala tela bino ba veste. Mais ayaki na ye na joking. Aye baki de ake boko condamné ye. C'est un homme fort. Bomoni akimi. Ata musuba kima kino. Mais ni so ki ya Lubumbashi balinga baka mona kinenga akima kina boato ko kenda Afrique du Sud. Ye pe zo bazongi suna Congo. Ye kutunde ba kanga pe kala mingi te. Parce que aza lokola c'est que na pouvoir les a lokola poi. Oza mbwa ba chelio mukuwa. Do bazo koso na mukuwa. Ozo bosa no posani opusani. Après ba chelio musuni. Ta ba chelio musuni. Olingoli sentiment musuni na bakangi esi le pouvoir na eza bongo. Ba koso ba flatona no pozonga message ki bazo kanga yope. Poso ki na pouvoir ya Kabila bazokanga bato, bakangi bato, bazokanga bato, mais siko bino bokomi koleka kutu na Kabila, ko bokomi okanga na ba innocent. Na wafinga Kabila te na Congo. Kabila même soki bando okanga bato na cash, sans bato bayeba. Mais bino siko bokomi osala ngo bato bayeba, bato basu ba ini bino. Na lobby moi si ya Madonna, ya Chouchouna. Basi ba ini bino na Congo. Ya Madonna ya Chouchouna, basi ba ini bino. D'abord ba memiye na mutuka ni bomani mutuka bachaki mutuka wana bachaki ye ya pembe wana non mutambaza ki bakanga ki ye bachaki ye na se ya mutuka epa na ye lobi nano Hey. Bande kuna ngai bokende pa bibi kapinga bomona video wangu moyenga na changu izate pona binde bachaka video na sima boye te do mutamba miye na prison no na mutuka ba prisonnier mutuka ba masque ki bino nano ba masque bino bachaki wana ya mutuka miye na prison te tiseke do amutema mabe vraiment tiseke do amutema mabe okomi na motema nyoka ata babisa ki oke oza kino motema malamu to bandaki ko flatter biso ba congolais pour manipuler biso bien je m'afuna ba commentaire mususu ekoya je m'afuna lia kananda kwa mutu te tiseke de aller saka ngai te tiseke de aller saka ngai te
tomonaki mutamba yaki na justice alateli bino joking na lipapa na makolo po ayeba ide yake bo condamné ye ayeba ide bo kanga ye ayaki de bien préparé mwana mai mais aotala bino azoseka dire seulement la vérité. Le seul pays au monde là où l'injustice juge la justice et l'injustice gagne la justice, c'est au Congo. L'injustice juge la justice et l'injustice gagne la justice, c'est au Congo. Si tu restes au Congo, il faut être vigilant. Puisque si quelqu'un te tire, tu ne peux pas lui amener nulle part. S'il a de l'argent. Si quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas lui amener nulle part s'il y a d'argent. Avant tu fais les choses au Congo, raisonnez d'abord millions de fois. Puisque dans notre pays, c'est l'injustice qui juge la justice. Constant Moutamba, ce n'est pas l'affaire de l'argent, mais c'est une affaire politique. Puisque... Ok, mais ça fait mal, hein? Bonjour, bonjour, peuple congolais. Je vais vous dire seulement la vérité. Le seul pays au monde, là où l'injustice... Bosa lukele bino video bomo na ndenge mutamba ba miye na prison hein botala video ndenge bazo me maye na prison botala si vous habitez oh c'est au prison si vous oh c'est au vidéo si vous vivez à Chypre et parlez français, vous souhaitez travailler. Si vous vivez yango ebike so bomona bien botala na bateni na ye bilamba na alataki lelo po bakende ye na prison botala place botala nde baochange ye mutuka botala nde baochange ye mutuka botala mutuka nde baochange ye bomoni mutuka pemba yaki nango sikoyo botala mutuka bakoti tala mutuka bakotisi ye bomoni mutuka bakotisi ye bomoni mutuka bakotisi ye bomoni mutuka bakotisi ye Kuta mabe tisekedi wa mutema mabe wana mutema nyoka wa vraiment mutema président te ata Kabila ndo bandolo bazaki mutema be me aboyete Kabila atikalo sala batu pasi boyete Kabila atikalo sala batu pasi boyete donc tango bazui ye ba chena mutuka wana ezalaki masqué mutuka wana ezalaki masqué bakene yi kaka wana ba commissaire bazui mutuka ya ba policier ba chena mutuka policier ba bisi na mutuka ba chaki ye ba chena mutuka ba soda talane ba soda na bazo pusa ye kuna na kati Congo lelo bako betelo maboko lobi ba humilier yo monsieur oza pe na pouvoir to yebi lobi to kola la pe olamuki ba humilier pe monsieur okola la pe olamuki bo ndenge ba humilier mutamba ba humilier même plus que mutamba na vie to yeba kate na vie to yeba te lelo bondimi bo humilier ye osali nyonso boko sala mais to yebi lobi te lobi kuna kolata veste mati na tapis rouge otamboli mais eloko solo ni na kata mitema bato okanisa te ke muto akobetolo so babetolo maboko eza hypocrite zelaka moment élection pouvoir anu esi le monde nde ba congolais ba kofinga yo zelaka ka pouvoir esi la omona ndenge ba congolais ba kofinga yo Linda Liki lobi kuna ezaki ya Mobutu lobi kuna ekomaki ya Kabila arenyaki na niveau nyonso lelo ekomi ya yo lelo ya yo lobi ya moninga vie ezala bongo muto oyo lia na ye
omela na ye opesa ye pouvoir okoki ko humilier boyete bolinga bosala ngo ata na clou yo sali bongo kanisi ke bakobetelo maboko za président malamu non obimi no zéro président obimi no zéro président bobosani bapasi nyonso bomona bino mpe bozalaki na bapoto bosala mpe bakayu bino kutu nde bomonaki vi ya poto awa sakese bozwi Congo bozwi bako baprésident bokotala pasi oyo bandeko na bino bazomona na bapoto o apesi bino mpe bomona yango na poto bokochange mboka wana me elo te bomilie mokili bibi emoni bayimilie mutamba bimi moyibi abimi ne muyibi ndenge bosepelaki akena makala kuna boyi pavillon boso bongisi bokendo oche na pavillon ya babandi mais babandi bato baza na baprison bandeko na biso bozala na batelefone na bike bosufi wana boza innocent moment mutamba alekaka na prison mutamba bimisa innocent nyonso bazalaka na baprison wana kokanisa te ke so bokomi kuna ata bosombi bango basala mutamba mabe mais ya malamu baza pe na kati wana ya malamu bakoyeba ke mutu aza innocent en 100% bato bazalaka na baprison wana baza innocent bato mabe nde bazala libanda boka c'était so bokechi mutamba na prison boso préparer bato na bino akotela ye basali ye mabe boka otie na pavillon ya bato ya mabe eloko nini nayebisaki bino ke bandeko na nga zobata uti koloba parce que video bakati yango nayebisi no bokende na compte ya Bibi Kapi kota la vidéo yango ba changer mutamba voiture ba tie na voiture ba tiaka ba criminel ba tie na prison non président wa mutema mabe bino ba nyama bozo komelanga buzo ba wetali ngai te a mutema mabe soki bolingi bien ya Congo bokondima makambo Félix a salité soki bolingi bolamu pona Congo bokolinga makambo président a salité soki bolingi bien ya Congo bokolinga makambo ex président a salité parce que président c'est nanga ex-président c'est Tshisekedi, je m'en fous. Batu nyonso baza pembeni no bazaka batu mabe. Batu mabe nde baza pembeni na yo mutu malamu azate mutu malamu olinga ko approcher alinga za la pembeni eza mutamba. Tolo bakaka ayibi na ye problème ezate. Mais zambongo ya Congo yo moko bozo yiba combien? Bino moko na basi na bino bozo somba ba villa na balma bozo somba ba villa partout bino reste to e bien ngote siko salaire nini ya président ko somba villa salaire ya président ko somba villa te bino moko bozo somba banda ko partout awa na Congo bino nyonso boza miyibi ko banda na président na basi na bino na bana na bino nyonso boza miyibi moi sinon salaire nini azwaka somba ka ba bijou ya ba 300,000 na salaire nini azwaka botika na biso botika biso botika na bino ka pouvoir ya internet bato bateli bandi ofinga mwasi na internet ofuti bafinga bongo na ba internet mpo bafinga bato bafinga mwasi na yo pouvoir nini bozo yebisa biso bosi bomoni bato bafinga mama nini olive Tshisekedi olive Kabila osongoni bato bafingi Olive abengi bato musu bozo mbongo kendo fingela nga bato bosi boyokango buso bato tozomona nka na compte na bino tozomona nka na pouvoir na bino buso bato tozomona nka na pouvoir na bino ponga ne ba fille nyonso ba défendaka Denise Nyakero na Tshisekedi na internet bafuta bango mbongo eyebani mokili mobimba na ngwa yebi yango te bafuta ka bango mbongo ba combattant nyonso balobaka n'importe quoi bazo menacer bato bafuta bango mbongo Pasteur Guy ake poto wana Guy wana bino moko botana ba video ba kombata Guy abandi na biloko na kombata na IDPS wana kala mingi te wana bato babanda na IDPS kala wa babando lala libana ba IDPS wana bazo sufi bola kisanga mutu moko ya IDPS wana kocha view ake poto poni bazui kaka Guy Pasteur so Guy Blaise wana batindi ye na poto pona nini oyebi aloko ni bazo jouer nango à
aza messager ya mulili batindi na makambo ebela tanenga yake oloba na TV azo se défendre ke bazo lukabo ka giyo azaki na TV azo loba na émission mapeka azo toka mutoke ezo bimela mapeka solo ozo mona mutu salita ko sakana te lelo gi akoma kota avion pasteur gi gwa wana boko mela ko mona bien wana nazo ko maîtriser kombo na ite lelo wana koma kota ba avion azo kende poto na mbongo nini gi tolo banana siko na mbongo nini ozo kende na ngopoto na mbongo nini échanger vie na yo eza mbongo bazo pesa bino ba policier ozo yiba na Congo bolingo lobela biso nini otika mutamba vanda na kimia na minute mutamba ataso abimi a préféré atavene na nanga ou bien atise na Kabila c'est bien parce que na pouvoir wa mi pesa ki ko am esprit ba humilier ye akosala nini akoma kaka sensé comme rebelle mutamba komi kitisana yo ndenge commission na babiloko nyonso oyo komi la tisa mwana malamu nde commission na babiloko nyonso oyo prison eza na moli felote prison ezaka na sa mokili awa bayoka ke prison bokotisi lelo bokotisi mutamba na prison mutamba kokotisa bino mpe na prison wana prison lelo mutamba za bino mpe bokota na prison wana papa nyonso wana ekoleka nango ekosala eloko ata moko te ekoleka nango prison basalela nzete te basalela yango bato akufa pe te akozala na bomoi tokozala na ye kaka kozalaka morale forte tokotika ye te na bapriere na kobenga na koencourage ye tokotika ye te tokozalaka nsima na ye me nga nalaki bino nayebisi bino ke lelo pouvoir lelo prison bakotisi mutamba bino mpe bokota na prison wana mais bien sûr no 8 ans wana sans fonction wana sikoyo tosaboye te batie mpo na élection mama bitumba eza élection batie omoni nde bacalcule 8 ans wana toi na 2020 toi na 2000 combien toi na 2026 déjà toi na 2025 dans quelques mois là 2026 2027 2028 3 ans wana déjà donc etikali 3 ans wana na 3 ans wana bapesi wana mpo bafaire chier ye apostile te bango moko bazobanga me boyeba peke bobangi mutamba po aza nanga mpe asima na bino lisu likolo ya lisu bolala pongi te bino bokobanda olala lisu ya kofungwa maboyi encore ndako na bino ezala pembeni ya mai no bonga na kota deja oya nayebi oya bien zamba mai parking nene ndako ya président bokoluka badingi ata badistraction bozosala ya Kabila o Kabila azwa ngombe atia ngombe boye abeta ngombe lisasi ngombe akoya kufa aloba ye aza soda akokufa lokola ngombe mutamba
Mutamba po azana ye soldat te, Mutamba azana avocat, azana ye soldat te. Ya Kabila bo kufa bino nyonso dona juge wana ovandi boy. Kabila azana droit ya azu amibaki munduki na sima, koti na salle wana na munduki amibaki na sima. Atalika juge tant. Atiki bino nyonso bembe na se, bo jouer. Soki abomi bino bongo te na bandako na bino azana akoko tata na ndenga muselekete boya bomi bino nyonso bo sakana na ye. Bo sakana na bino na Mutamba nde bo sakani na ye boche na justice parce que ye azolo bana yete. Bo fongola justice bo fongola nini ya Kabila to mona bino bo condamner Kabila. Kabila ya pe bo kanga Kabila bo sala ba je wana santé wana parce que ba soda nyonso wana bazala ba soda Kabila. So boye ba te. Ba soda wana bazala ba soda Kabila. Kandeko nanga atiki bino nalinga bino makasi totika te ko bundela pona Mutamba na minute oyo mutoto ko linga to forcer aya ko libérer biso Mutamba ezananga mutu mususu azana nte mutu ya mibala ko zala adversaire ya Tshisekedi na campagne ko zala Mbemba Martin Fayulu bakocheka lokola basi bache danseuse bakolinga postuler juste pour ka disera bat Martin Fayulu akomande muto ba distraction pour disera bat azana ye jouer ya Tshisekedi a jouer kana Martin Fayulu azala susu elote so wana président so kata danse o Martin Fayulu abando kata danse wana akomande muto azaiko muto akwa insister Mutamba muto akolongola Mutamba nanga muto mususu te ba combattant bino ba continuer bino olia mbongo na biso ya Congo ba fia ba internet ne ba continuer ko soana kaka ba finga Denise afuta bino mbongo bo défendre ye parce que eza mbongo na biso ya Congo eza mbongo na bango te eza mbongo na biso moko ba congolais bo continuer kaka ba combattant bo défendre ye kaka bo continuer ko défendre ye apesa mbongo ya Congo apesa bino mbongo bino bolia na bino eza mbongo na biso ya Congo bo tapoter s'il te plaît ya mbongo na biso ya Congo eza pouvoir moko ese échouer eza pouvoir ya busoto ya pouvoir moko ya busalité toyoka ke ba première dame batiana ka balolembo toyoka ke ba première dame aya koloba ke o eloko elala na ndako eloko etele makalisusu te toyoka ba voice ya première dame bima na internet mubima na ngwaza na ngote eloko etikala ki ezande mutaka la première dame tozala na ngote mais pouvoir ya Olive Lembe même ya mama Sifa mama oyo aza mwasi ya Mobutu totikala komona buzoba wana te même ya mama Olive Lembe totikala komona buzoba wana te tozomona kaka na awa pouvoir ya Soni pouvoir raté pouvoir échouer je m'en fous ko na simetali ngaite ebike na sima bokobenga ngai bokoloba mingi mami azande kona biso ndeko na bino ngaliaka na ndeko na bino azwa muku na défendant andima batika muku na ye wana azoli azomela na bana na ye ba confisquer oza ya ngai wana ndeko nanga aba poison no ngapo na ngai l'état congolais za la poison pour nanga so na zuka tout ya bien esili na koti nanga président nga na kontaka ya nanga nazaki tantôt plutôt tantôt nanga tantôt Mutamba tantôt maintenant président nazaki na tchaki motema ya Mutamba maintenant bozolinga Mutamba bo condamner bo sali nyos bo sala naza na sima nanga je m'en fous oye ko ya na simetali ngaite ba komona soso bafinganga mwasa Soni mwasa Ndumba Salite Muyibi nyonso boso bofinganga tout des chapeaux je m'en fous na nyonso to etikalinga nga soki na ndima justice a Congo ke ezalaki keti lelo ba dewa kundana ki muku na 20 ans de prison muku na prison ndenge bazo kondinga ba kundana botali bodu Mutamba za inosa batiki Mutamba nenga na ndima ke do mboka nanga justice ezali mais nazo mona muku na yewana libanda na ebisa bino ke makambo na ngai na mungu nezaka na ngwa lukuta te zaka makambo ya solo bande ko ya président bango moko bayibi makambo wango bande ko président bazaka pupo bakanga mukuna bande ko président bango moko bazwelanga na ba avocat ya présidence nga mami témoin na ngande ko Elezer ntambo muto amemanga ata biwondimela ka ngai te wana muto
amemanga na ndako ya ministre safu ya mwasi ya makambo ya ba viol na butu na ba 21h de les heures ntambwe bazalaka pour bakanga mukuna parce que bando se pelate makambo mukuna bando sala na télévision wa bando finga Kabila parce que Kabila auto pesa bango pouvoir bango bazo kanisa ba Kabila bazo kanisa ke mbango ne bazo tinda mukuna finga bango mais bango bazo se pelate makambo mukuna osala na télévision ba profiter pe na dossier na ko bakanga yi mais nakase bino ngwandimelanga tile lo bondimelanga ite mais bango moko bana pouvoir ba yebi ke makambo neza ya so mais batika muku naza na bombo muku nalia kana bango te muku nakotaka na présidence te bomona vidéo ya muku na sambelele Tshisekedi te malédiction mususu wa komisa Tshisekedi mutu di bombe ya moko azo comprendre makambo mususu te eza maboko muku na chaka na mutu pe nzambe mutu apesa ki pouvoir yango te pouvoir yango ezalaka ya foyiro bapesaka président bapesaka Tshisekedi na époque deuxième mandat nda ayaki koganye na mandat na ye mais siko pourquoi kendaki mungu na basambela bino na bamonde na bango wana bayebani na bamonde wana bayebanaka ba escalier parce que ceux qui oza na bamonde wana te okolinga kotia maboko basambela te mutamba zaka na ye kidi bayebaka bamonde wana te bake oyiba ye mutamba zaka na ye kidi bayiba ye se paye ici bas ba million wana bozui wana ata bino bona pouvoir bozui ba million botongi banda kwa ni nyonso ekotikala na samo ya muta okende nango exact ba kokendo cho na 1m80 ou bien 1m50 ba cho place muke boy soza mulai ba kumbi yo ba kati yo nyonso tu wana ba bijou olata ki wana orenya ke etikala ba immeuble osomba ki wana etikala mitu kashe otambola ki nango wana etikala mais kote okeyi amunonde kendo souffrir na bato yo sala ki mabe na makila ba inonsa we ganga ki okendo souffrir yo moko fina mutu te nanga koloba no même lelo te lobi te nanga pe akoloba na ye tozela nanga loba adversaire ya muneno azaki na sima mutamba be mazaki na ye prête abana ko frotter Kabila azo frotter nini kakame ministre nini ako frotter ministre na ko tele maloba a frotter abunda bitumbo wana aloba bongo azate bango no sto na ba flatterie ba matako ya ba mama yaku ko sera bo futa kaka la mingi te tout se paye ici bas toche les pièges to sala boy to so mbongo boy to sala boy poto kanga ye bien bi moyen bo kanga ye boy ezate bomona ki ayela ki bino na ba veste bomona ki mutama na ba veste bomona ki mutamba la tela ki bino chemise à pembe mais à chaque fois tango yaka na ba audience ala tela bino ba veste mais ayaki na ye na joking aye baki de yake boko condamné ye c'est un homme fort bomoni akimi ata musuba kimagino ministre soki ya Lubumbashi balinga baka mona kinenga kimagi na boato ko kenda Afrique du Sud yepe zo bazongi suna Congo ye kutunde ba kanga epe kala mingi te parce que azalo kola Tshisekedi na pouvoir ne ezalo kola boy ozambwa ba chelio mukuwa do bazo koso na mukuwa ozo bosa no pusani après ba chelio musuni ta ba chelio musuni olingoli sentiment musuni na bakangi esi le pouvoir ne eza bongo bakosi ba flatona no pozonga message ki bazo kanga yope Ozoki na pouvoir ya Kabila bazokanga bato bakangi bato bazokanga bato mais siko bino bokomi koleka kutu na Kabila ko bokomo kanga na ba innocent na wafinga Kabila te na Kongo Kabila même soki bando kanga bato na cash sans bato bayeba mais bino siko bokomo sala ngo bato bayeba bato ba ini bino na lobby moi si ya Madonna
ya chouchouna basi ba yini bino na Congo ya Madonna ya chouchouna basi ba yini bino D'abord bamemi ye na mutuka nini bomani mutuka wa bachaki mutuka wana bachaki ye ya pembe wana non mutamba azaki bakangaki ye bachaki ye na se ya mutuka epa na ye lobi nano Hey. Bande kuna ngai bokende pa bibi kapinga bomona video wangu moyenga na changu izate pona binde bachaka video na sima boyete do mutamba miye na prison no na mutu ka ba prisonnier mutu ko ba masque ki bino nano ba masque bino bachaki wana ya mutu ko miye na prison te tiseke do amutema mabe vraiment tiseke do amutema mabe okomi na motema nyoka ata babisa ki oke ozaki no motema malamu to bandaki ko flatter biso ba congolais pour manipuler biso bien je m'afuna ba commentaire mususu ekoya je m'afuna lia kananda kwa mutu te tiseke de aller saka ngai te tiseke de aller saka ngai te tomonaki mutamba yaki na justice alateli bino joking na lipapa na makolo po ayeba ide yake bo condamné ye ayeba ide bo kanga ye ayaki de bien préparé mwana mai mais aotala bino azo seka Pour dire seulement la vérité, le seul pays au monde là où l'injustice juge la justice et l'injustice gagne la justice, c'est au Congo. L'injustice juge la justice et l'injustice gagne la justice, c'est au Congo. Si tu restes au Congo, il faut être vigilant. Puisque si quelqu'un te tire, tu ne peux pas lui amener nulle part s'il a de l'argent. Si quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas lui amener nulle part s'il y a d'argent. Avant tu fais les choses au Congo, raisonnez d'abord millions de fois. Puisque dans notre pays, c'est l'injustice qui juge la justice. Constant Mutamba, ce n'est pas l'affaire de l'argent, mais c'est une affaire politique. Puisque... Ok, mais ça fait mal, hein? Bonjour, bonjour, peuple congolais. Je vais vous dire seulement la vérité. Le seul pays au monde, là où l'injustice... nayebisaki bino no boza lukela bino video bomona ndenge mutamba bamiye na prison botala video ndenge bazomema ye na prison botala Si vous habitez... oh ikewa privé Si vous... Si vous vivez à Chypre et parlez français, vous souhaitez travailler. Si vous vivez... Eh, yango. Ebi so bo mona bien. Botala.
bateni na ye bilamba na alata ki lelo po bakena ye na prison bota la place bota la nde ba o changer mutuka bota la nde ba o changer mutuka bota la mutuka nde ba o changer ye bomoni mutuka pemba yaki nango siko bota la mutuka ba koti tala mutuka ba koti siye bomoni mutuka ba koti siye bomoni mutuka ba koti siye bomoni mutuka ba koti siye Kuta mabe tiseke dwa mutema mabe wana mutema nyoka wa vraiment mutema président te ata Kabila on te bandolo bazaki mutema be me aboyete Kabila tika lo sala batu pasi boyete Kabila tika lo sala batu pasi boyete donc tango bazui ye ba tia na mutuka wana ezalaki masqué mutuka wana ezalaki masqué batene yika wana ba commissaire bazui mutuka ya ba policier ba tia na mutuka policier ba bisie na mutuka ba tia kiye ba tia na mutuka ba soda talane ba soda na bazo pusa ye kuna na kati Congo lelo bako betelo maboko lobi ba humilier yo monsieur oza pe na pouvoir to yebi lobi to kola la pe olamuki ba humilier pe monsieur okola la pe olamuki po ndenge ba humilier mutamba ba humilier même plus que mutamba na vie to yeba kate na vie to yeba te lelo bondimi bo humilier ye osali nyonso boko sala mais to yebi lobi te lobi kuna kola ta veste tomati na tapis rouge otamboli mais eloko solo ni na kata mitema bato ukanza te ke muto ko betolo so ba betolo maboko eza hypocrite zelaka moment élection pouvoir nous ici le monde ande ba congolais ba ko finga yo zela kaka pouvoir ici la omona ndenge ba congolais ba ko finga yo Linda Liki lobi kuna ezaki ya Mobutu lobi kuna ekomaki ya Kabila arenyaki na niveau nyonso lelo ekomi ya yo lelo ya yo lobi ya moninga e vie ezala bongo muto oyo olia na ye omela na ye opesa ye pouvoir okoki kuhimilie boye te bolinga bosala ngo ata na clou yo osali bongo kanisi ke bakobetelo maboko oza président malamu non obimi no zéro président obimi no zéro président bobosani bapasi nyonso bomona bino mpe bozalaki na bapoto bosala mpe bakayu bino kutu nde bomonaki vi ya poto awa sakasa bozwi Congo bozwi bako baprésident bokotala pasi oyo bandeko na bino bazomona na bapoto o apesi bino mpe bomona yango na poto bokochange mboka wana me elo te bomilie mokili bibi emoni bayimilie mutamba bimi moyibi abimi ne muyibi ndenge bosepelaki akena makala kuna bobi pavillon boso bongisi bokende oche na pavillon ya babandi mais babandi bato baza na baprison bandeko na biso bozala na batelefone nayebi ke bosufi wana boza bainnocent moma mutamba alekaka na prison mutamba abimisa bainnocent nyonso bazalaka na baprison wana kokanisa te ke so bokomi kuna ata bosombi bango basala mutamba mabe mais ya malamu baza mpe na kati wana ya malamu bakoyeba ke muto aza innocent en 100% bato bazalaka na baprison wana baza bainnocent bato mabe nde bazala libanda bokasa te so boketie mutamba na prison boso bepipare bato na bino bakotela ye basali ye mabe bokeotie na pavillon ya bato ya mabe eloko nini nayebisaki bino ke bandeko na nga zobata uti koloba awa parce que video bakati yango nayebisi bino bokende na compte ya Bibi Kapi bota la vidéo yango ba changer mutamba voiture batie na voiture batiaka ba criminel batie na prison non président wa mutema mabe bino ba nyamo bozo komelanga buzo ba wetalinga ite a mutema mabe soki bolingi bien ya Congo bokondima makambo Félix a salité soki bolingi bolamu pona Congo bokolinga makambo président a salité soki bolingi bien ya Congo bokolinga makambo ex président a salité parce que président senanga
Ex-président Tshisekedi, je m'en fous. Batu nyonso baza pembeni no bazaka batu mabe. Batu mabe nde baza pembeni na yo mutu malamu azate, mutu malamu olinga ko approcher alinga za la pembeni eza mutamba. Tolo bakaka ayibi na ye problème ezate. Mais ça mbongo ya Congo yo moko bozo yiba combien? Bino moko na basi na bino bozo somba ba villa na balma bozo somba ba villa partout bino reste to e bien ngote. Siko salaire nini ya président? Salaire ya président ko somba villa. Salaire ya président ko somba villa te. Bino moko bozo somba banda ko partout awa. Ah. Na Congo bino nyonso boza miyibi ko banda na président na basi na bino na bana na bino nyonso boza miyibi. Moi sinon salaire nini azwaka somba ka ba bijou ya ba 300,000 na salaire nini azwaka. Ah. Botika na biso, botika biso. Oh. Botika biso. Botika na bino ka pouvoir ya internet, bato bateli ba ndo finga mosi na internet, o futi ba finga bongo na ba internet, ba finga bato ba finga mosi na yo. Pouvoir nini bozo yebisa biso. Bosi po moni bato ba finga mama nini Olive Tshisekedi Olive Kabila. Osongoni bato ba fingi Olive abengi bato musubo ozo mbongo kendo fingela nga bato bosi boyo kango. Boso bato zo mona nkana compte na bino. Tozo mona nkana pouvoir na bino. Boso bato zo mona nkana pouvoir na bino. Ponga ne ba fi nyonso ba défendre ka Denise Nyake on a Tshisekedi na internet ba futa bango mbongo. Eyebani mokili mobimba na ngwa yebi yangote. Bafuta ka bango mbongo ba combattant nyonso ba lobaka n'importe quoi bazo menacer bato bafuta bango mbongo. Pasteur Guy ake poto wana. Guy wana bino moko botana ba video ba combattant Guy abandi na biloko na combattant na IDPS wana kala mingi te wana bato babanda na IDPS kala. Wa babanda olala libana ba IDPS wana bazo souffrir. Bola kisanga mutu moko ya IDPS wana kocha view ake poto poni bazui kaka Guy Pasteur so Guy Blaise wana batindi ye na poto. Pona nini? Oyebi aloko ni bazo jouer nango. Aza messager ya mulili batindi na makambo ebela tanenga yake oloba na TV azo se défendre ke bazo lukabo ka Guy azaki na TV azo loba na émission mapeka azo toka mutoke ezo bimena mapeka solo ozo mona mutu salita ko sakana te lelo Guy akoma okota avion Pasteur Guy wana boko mela ko mona bien wana nazo ko maîtriser kombo na ite lelo wana akoma okota ba avion azo kende poto na mbongo nini Guy tolo banana siko na mbongo nini ozo kende na ngo poto na mbongo nini échanger vie na yo eza mbongo bazo pesa bino ba policier bazo yiba na Congo bolingo lobela biso nini otika mutamba vanda na kimia na minute mutamba ata so abimi a préférer atavene na nanga ou bien na Kabila c'est mieux parce que na pouvoir wa mi pesa ki ko am esprit ba humilier ye akosala nini akoma kaka sensé comme rebelle mutamba komi kitisana yo ndenge commission na ba biloko nyonso yo komi la tisa mwana malamu nde commission na ba biloko nyonso prison eza na moli felote prison eza ka na sa mokili awa bayoka ke prison bokotisi lelo bokotisi mutamba na prison mutamba kokotisa bino pe na prison wana prison lelo mutamba za bino pe bokota na prison wana
papa nyonso wana ekoleka nango ekosala eloko ata moko te ekoleka nango prison basalela nzete te basalela yango bato akufa pe te akozala na bomoi tokozala na ye kaka kozalaka moral force tokotika ye te na bapriere na kobenga na koencourage ye tokotika ye te tokozalaka nsima na ye me nga nayalaki bino nayebisi bino ke lelo pouvoir lelo prison bakotisi mutamba bino mpe bokokota na prison wana mais bien sûr no 8 ans wana sans fonction wana sikoyo tosaboye ke batie mpo na élection mama bitumba eza élection batie omoni nde bacalcule 8 ans wana toi na 2020 toi na 2000 combien toi na 2026 déjà toi na 2025 dans quelques mois là 2026 2027 2028 3 ans wana déjà donc etikali 3 ans wana na 3 ans wana bapesi wana mpo bafaire chier ye apostile te bango moko bazobanga me boyeba peke bobangi mutamba po aza nanga mpe asima na bino lisu likolo ya lisu bolala pongi te bino poko banda olala lisu ya kofungwa maboyi encore ndako na bino ezala pembeni ya mai no bonga nakota deja oya nayebi oya bien zamba mai parking nene ndako ya président bokoluka badingi ata badistraction bozosala ya kabila o kabila azwa ngombe atya ngombe boye abeta ngombe lisasi ngombe akoya kufa aloba ye aza soda akokufa lokola ngombe mutamba po aza na ye soda te mutamba aza na avocat aza na ye soda te ya kabila bokufa bino nyonso to na juge wana ovwandi boye kabila aza na droit ya azwi amibaki munduki na nsima akoti na sali wana na munduki amibaki na nsima atalika juge tan atiki bino nyonso bembe na se bojoue soki abomi bino bongo te na bandako na bino aza na akokota aza na ndenga museleke te boye abomi bino nyonso to bosakana na ye bosakana na bino na mutamba nde bosakani na ye botie na justice parce que ye azoloba na ye te bofongola justice bofongola nini ya kabila tomona bino bokondane kabila ya mpe bokanga kabila bosala baje wana salite wana parce que basoda nyonso wana bazala basoda ya kabila so boyeba te basoda wana bazala basoda ya kabila kandeko nanga atiki bino nalinga bino makasi totika te kobundela mpona mutamba na minute oyo moto tokolinga to forcer aya koliberele biso mutamba eza nanga moto mosusu aza nanu te moto ya mibale akozala adversaire ya Tshisekedi na campagne ekozala Mbemba Martin Fayulu bakocheka lokola basi bache danseuse bakolinga postuler juste pour que disere bato Martin Fayulu akomande muto ba distraction pour disere bato azana ye jouer ya Tshisekedi a jouer kana Martin Fayulu azala susu elote so wana président azokata danse o Martin Fayulu abando kata danse wana akomande muto azaiko muto akwa insister mutamba muto akolongola mutamba nanga muto mususu te bakombata bino bakontinue bino olia mbongo ya mbongo na biso ya Congo bafia ba internet no bakontinue koswana kaka bafinga Denise afuta bino mbongo bo défendre ye parce que eza mbongo na biso ya Congo eza mbongo na bango te eza mbongo na biso moko ba congolais bo continuer kaka bakombata bo défendre ye kaka bo continuer ko défendre ye apesa mbongo ya Congo apesa bino mbongo bino bolia na bino eza mbongo na biso ya Congo bo tapoter s'il te plaît ya mbongo na biso ya Congo eza pouvoir moko ese échoué eza pouvoir ya busoto ya pouvoir moko ya busalite toyoka ke ba première dame batiana ka balolembo toyoka ke ba première dame ya koloba ke o eloko elala na ndako eloko etelemaka lisusu te toyoka ba voice ya première dame ebima na internet mobima nango aza na ngote eloko etikalaki eza nde mutaka la première dame tozala na ngote mais pouvoir ya Olive Lembe même ya mama Sifa mama oyo aza mwasi ya Mobutu totikala komona buzoba wana te
Même il y a maman Olive Lembo to tikala comment na buzo bwana te tozo mona kaka na awa. Pouvoir ya Sony. Pouvoir rater. Pouvoir échouer. Je m'en fous ko na simetali ngaite. Ebike na sima bokobenga ngai bokoloba mingi mami azande kona biso. Ndeko na bino ngaliaka na ndeko na bino. Ndeko na bino azwa muku na defender andima batika muku na ye wana azoli azomela na bana na ye. Ba confisquer oza ya ngai wana ndeko na nga. Aba poison no nga pona ngai l'état congolais za la poison pona nga. So na zuka tout ya bien et si na koti na nga. Président nga na kontaka ya nanga. Nazaki tantôt plutôt tantôt nanga tantôt mutamba tantôt maintenant président nazaki na tchaki motema ya mutamba maintenant bozolinga mutamba bo condamner bo sali nyos bo sala naza na simananga je m'en fous oye ko ya na simetali ngaite ba komona soso ba finganga mwasa Sony mwasa ndumba salite muyibi nyonso bo sibo finganga tout des chapeaux je m'en fous na nyonso to etikalinga nga soki na ndima justice a Congo ke ezalaki keti lelo ba dewa kundana ki muku na 20 ans de prison muku na prison ndenge bazo kondinga ba kondana botali bodu mutambaza inosa batiki mutamba nenga na ndima ke do mboka nanga justice ezali mais nazo mona muku na yewana libanda na ebisa bino ke makambo na ngai na muna ezaka na ngwa lukuta te ezaka makambo ya solo bande ko ya president bango moko bayibi makambo wango bande ko president bazaka pupo bakanga mukuna bande ko president bango moko bazwelanga na ba avocat ya présidence nga mami témoin na ngande ko Elezer ntambo muto amemanga ata bi wondimela ka ngaite wana muto amemanga na ndako ya ministre safu ya mwasi ya makambo ya ba viol na butu na ba 21h de Elezer ntambo bazalaka pour bakanga mukuna parce que bando se pelate makambo mukuna bando sala na télévision wa bando finga Kabila parce que Kabila autopesi bango pouvoir bango bazo kanisa batakabila bazo kanisa ke bango ne bazo tinda mukuna finga bango mais bango bazo se pelate makambo mukuna osala na télévision ba profiter pe na dossier na ko bakanga yi mais nakase bino ngandi melanga ti lelo bondi melanga ito mais bango moko bana pouvoir ba yebike makambo neza ya so mais batika muku naza na bombo muku nalia kana bango te muku nakotaka na présidence te bomona vidéo ya muku na sambelele Tshisekedi te malédiction mususu wa komisa Tshisekedi mutu di bombe ya moko azo comprendre makambo mususu te eza maboko muku na chaka na mutu pe nzambe mutu apesa ki pouvoir yango te pouvoir yango ezalaka ya foyer bapesaka président bapesaka Tshisekedi na époque deuxième mandat nda ayaki ko gagner na mandat na ye. Mais c'est pourquoi que naki muku na basambela bino na ba monde na bango wana bayebani na ba monde wana bayebana ka ba escalier parce que ceux qui osana ba monde wana te okolinga ko chama boko basambelo te mutamba zaka na ye kidi bayebaka ba monde wana te bake oyiba ye mutamba zaka na kidi bayiba ye se paye ici-bas. Ba million wana bozu wana. Ata bino bona pouvoir bozu ba million botongi banda kwa ni nyonso ekotikala na samo ya muta okende nango ezate. Ba kokendo chona 1m80 ou bien 1m50 ba cho place muke boy. Soza mulai ba kumbi yo ba kati yo. Nyonso tu wana ba bijou olata ki wana orenya ketikala. Ba immeuble osomba ki wana etikali. Mitu kashe otambola ki nango wana etikali. Mais kote okeyi amnonde kendo souffri na bato yo sala ki mabe. Na makila ba inonsa we ganga ki. Okendo souffri yo moko fina mutute. Nanga koloba no. Même le lote lobi te nanga pe akoloba na ye. Tozela nanga loba. Adversaire ya muneno azaki na sima. Mutamba be mazaki na ye prêt à bana ko frotter Kabila. Azo frotter nini ke kakame.
ministre nini ako frotter ministre na ko telema loba a frotter abunda bitumbo na loba bongo azate bango no sto na ba flatterie ba matako ya ba mama yaku to c'est la bo futa kaka la mingi te tout se paye ici bas